la communication de la République démocratique du Congo en général et la ville province à Kinshasa en particulier et Zabongo dans le magazine Bonda École pour avoir information sur et à temps réel on a Alain de Wanazana et son représenté édition Lelo Mbote la Congo Kinshasa Mbote la Congo Brazzaville Penaba diaspora partout au Bozali pour la cadre toujours il y a information si vous pouvez confiance dans Bonda École magazine d'actualité. Tofongoli édition Mokalelo pour l'encore Sabino Kembonda et ça commet à Makito côté entre 5 chefs de l'État Félix Tshisekedi pour Nanini. Tolanda élément oyo. Monnaie Congo, boye baké entre Église catholique et le chef de l'État Félix Tshisekedi, Nancy Kaka, Monnaie Malamu et ça commet amateur. Alors que chef de l'État depuis Grand Kasaï, Ayebisa qui va avec ce comportement oyo, bakoji kozala nango pendant la période oyo. La organisation de l'élection paix à guerre dans la République démocratique du Congo. Nangam Monae, Monseigneur de Donatien Cholet à répondre à Mokozi Mboka lundi le 26 juin à le Biboye. Tango Azaki opposant a bénéficié qui même service à l'église. Lélo église Eskali Kaka la même position. Ba évêque Kimoko Kakawana. Oyo ba félicita qui est lobby ba lobeli et le loke Congo ezako tambola kitoko te ezako zonga ciment. Selon Donatien Cholet azako estimé que Kobungi Sama ezate na église catholique kutu esalié regret ya koyoka mokozi ya mboka aloba bongo po ayebi ndenge fonctionnement église ezalaka pe eko changer te ya basi alobi ke amonaki mokonzi azalaki na kanda po azalaki koloba pe na kanda nyonso donc azalaki na ba émotion na ye attaque humain ba comprendre mais soki azalaki na rapport ya 50 alingaki aloba ndenge mususu awa eza kobetisa mbonda ya mabepe Auguste Kabuya azali secrétaire général ya IDPS na ngambo na ye akani ko répondre Monseigneur Donatien Cholet mokolo ya mardi 27 juin na siège à partir ya IDPS kuna limité monda oyo tokosenga ebetama na kimia po entre église de l'État et sengi bolingo bomoko ezala yango biso tobetisi kambonda. Monseigneur Utembi Atonisamina Essengondenge, chef de l'État Félix Tshisekedi, azalaki la bango pe alobi ke eza signe ya collaboration entre Église catholique na l'État congolais. Tolanda reportage oyo. Monnaie Congo, boye baké na 25e anniversaire ya ordination épiscopale ya Monseigneur Bernard Kassanda, évêque ya diocèse ya Mbujimai, oyo esalemaki dimanche 25 juin et salike. Archevêque métropolitain ya Kisangani pe président ya Senko, Marcel Utembi apesa ba hommage à Kitoko et pas Félix Tshisekedi o azali chef de l'État. Na cadre ya présence naye o esalaki Kitoko mokolo yango. Ayebisi mokonzi ya mboka ke présence naye elakisi collaboration ya Kitoko, oyo ezalaka pe ekotikalaka toujours entre Église catholique pe l'État congolais pour na kopesa musala kitoko na ba congolais. Na discours ya président Senko atalisaki ba participant ke na nyonso bolingonde eleki koluka justice pe kimia na dignité ya bomoto. Tellement elekaki kitoko basengi kaka na Monseigneur Bernard Emmanuel azale moto oyo akosala lisanga pona koluka vérité bomoko pe kimia basengi losambo ezalaka kaka moko po Nzambe a renforcé bomoko pe bolingo na ba congolais mais koyeba ke ezake les chefs de l'État Félix Tshisekedi azalaki pe hypocrite na église catholique na discours na ye abetaki mbonda ndenge église ezali lisusu au milieu du village te donc ba devient zela pona mokonzi ya mboka église esengeli ezala au milieu du village pe batia na ba congolais bolingo bomoko pe égalité mais parmi bango ba misusu ba komi la batendance moko dangereuse oyo ekoki ko kabolisa biso mais étant mokonzi ya mboka akoki jamais kolinga déviation wana esalema yango tobesika monda po tolingi église vraiment ezala au milieu du village na ngambo mususu boye baké Daniel Alèche Komba azalaki candidat à la présidence en 2018 à CPLT na maloba au chef de l'État Félix Tshisekedi aloba ke ba prélat catholique kuna na Mbujimai tolanda reportage oyo. Monnaie Congo boye baké mise à garde au chef de l'État à Salaki na église catholique na ndenge ke babungi nzela boye baké esiki ba acteur politique qui mette lokola Daniel Alèche Komba oyo azaki candidat président na ba élection présidentielle de 2018 awa na République démocratique du Congo et bongi nanu mokozi ya mboka aluka kopesa bonheur na ba congolais ke kosala ba discours oyo eza ko apporter avantage mon côté kutu asenga na ba oyo ba préparer discours ya mokonzi ya mboka batika kosala ba message oyo eza kopesa un plus te pona ye président akoki ko attaquer na mutute akoluka de compromis
pona ko attaquer cause ya insécurité pe ya misère ya population. Oyo esengeli boye bana titre ya rappel ezake na messe jubilé ya évêque ya diocèse ya Mbujimai na stade ya Kasha la Bonzola oyo esalamaki kuna chef de l'état abetaki mbonda ndenge église catholique ya bakomi ko devient masolo ezali kolekisala tike bazali susu au milieu du village te donc esengeli bazala au milieu du village de manière que ba congolais bazwa maloba ya solo ya nzambe oyo ko permettre kimia pe sécurité ekotala mboka yango biso tobetisika mbonda. Après maloba au chef de l'état aloba qu'il ba prela catholique mwana mboka Patrick Muyaya ozali ministre de communication pe ya média abetisi mbonda pona ko respecter autorité ya l'état to na reportage oyo. Mona ya Congo na likambo oyo etali kobunga nzela tope ko détourner ndenge kaka discours ya mokonzi mboka esalamaki na Mbujimai. Patrick Muyaya oyo azali ministre de communication et média ye pe abetisi yango mbonda pona ye kobunga ezate na gouvernement surtout ceux qui essaient koto sa autorité à l'état. Il faut koyeba ke baza na situation moko difficile à partie est République démocratique du Congo kutu mingi bazalaki ko kalisa ke engagement démocratique na bango ekozala à côté parce que il faut qu'on régler problème ya sécurité na est kutu à mettre en garde ba opposant oyo baza koluka kosala mabe la sécurité ya territoire ya koyeba ezake bazala makambo ebele lokola front sécurité ya est donc soki baza komona na ba opposant misusu baza na ba comportement oyo eza ko toucher sécurité ya territoire bako empêcher service ya sécurité te po basala mosala bango kitoko ya koyeba ezake bango na gouvernement mobimba Sama Lukonde baza sima mokozi ya mboka Félix Tshisekedi po mutu moko te abebisa ba processus démocratique ya République démocratique du Congo yango biso tobetisika mbonda. Olingi oyekola journalisme tope oyekola prise de vie caméra tope osala montage na ba qualité moko professionnelle pesa confiance et fidélité na CFOMI centre de formation média indépendant pour formation tope sa makuna avec professionnalisme et na qualité to na sport publicitaire oyo. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Na oyo etali ba élection na République démocratique du Congo boye bake Martin Fayulu pe Moïse Katumbi Chapwe baza déjà favorable pour na appel au Denis Kadima Asali na ba opposant leader congolais. Ndeko ya Congo boye bake Denis Kadima président Seni Asali annonce ya kokutana na ba leader politique et surtout ya opposition na mikolo ezali koya po basa la situation malamu pour la processus électoral ezala kitoko. Après koyoka appel oyo ya Denis Kadima ndeko ya Congo boye bake Moïse Katumbi Chapwe pe Martin Fayulu bangonde basepeli makasi po baza favorable na bokutani wana. Pona Martin Fayulu alobike bakovanda na mesa pona ko rappeler ba règle de jeu ezala kitoko. Soki ba règle de jeu yango ekozala respecter wana bakokene na ba élection. La mopazi na ye ya Moïse Katumbi Chapwe boye bake Francis Kalombo o azali porte-parole adjoint yende azui maloba ya kolobake ensemble escala jamais koboya bokutani pour l'intérêt général et surtout ceux qui pour décider processus ezala kitoko. D'ailleurs bangonde basenga kayango ezala toujours menanga mu ya FCC mwana Congo amame boye bakuna jusque là appel wana bango ba réagir na lutte pona bango balingi seni alandela ba revendication na bango oyo balakisa déjà na niveau ya Assemblée nationale dossier oyo kokutana pona koluka intérêt général boye bake eza kitoko ata opposition ata majorité bon mais qu'on trouve compromis moko ya bien pour population pe ale kanaba élection à voter kitoko pour yango le kolakisa vraiment que processus démocratique ya Congo eza koleka kitoko yango
Tobetisika Mbunda. PPRD parti cher ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange bango baboy appel au CENI akani ko kutana na ba leader ya opposition mikolo o ezakoya tolanda élément oyo. Ndeko ya Congo, boye bake PPRD parti cher ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange aboyi na annonce oyo CENI asali pour la bokutani na mikolo o ezakoya elongo na ba leader ya opposition. Ferdinand Kambere oyo aza secrétaire permanent adjoint nde alobi yango. Pona ye aza ko qualifier yango kitoko te ya kolobake CENI aza na qualité te ya ko inviter opposition oyo balingi ete. Abakisi ke article 10 de la loi sur la composition de la CENI eza violé dans l'Assemblée nationale. CENI aza kosala mobulu pona ko créer crise na volonté à régime oyo. Atuni motuna ya koyeba comment institution oyo baboyi a invité ba partenaire dans le processus électoral. Dans titre de rappel, boye bake la cérémonie à convocation électorale président CENI mwana mboka Denis Kadima alobaki ke CENI akokutana na ba leader ya opposition po baloka ba solution ya kokomisa processus électoral oyo plus inclusif yango biso tobetika Mbunda na cadre ya enjeu politique kaka ya mboka na biso Congo boye bake Alliance pour le changement parti cher ya mwana mboka Jama Kaboun baza retenu parmi les 910 partis politiques oyo ezala kati ya République démocratique du Congo. Mwana Congo, boye bake parti politique ya Jama Kaboun, eza retenu te na liste oyo, eza publié na ministère ya intérieur. Alliance pour le changement, parti ancien premier vice-président Assemblée nationale, et bimité na liste ya 910 partis politiques oyo eza autorisé na République démocratique du Congo. Pe, bakoki jamais kotia ba candidat na bango na ba élection oyo eza koya. Selon secrétaire général ya parti, formation politique na bango eza en règle vis-à-vis de l'État congolais. Aza ko dénoncer acharnement oyo eza kolongola Jama Kaboun na batunaye na ba prochaines élections. Liste ministère ya intérieur eza publié alors que Jama Kaboun oyo asalaki parti politique na ye kaka na mikolo oyo akabwanaki na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe aza toujours détenu na prison centrale ya Makala. Souci na ye eza pe ya kotia mutu na magistrature suprême de manière que akoma président de la République mais lokola na liste oyo RDC azana 910 partis politiques ebimi bakamwe pe bayoki pasi ya komona ke parti politique na bango ebimi te biso bonda ekolo totiki masolo oyo na maboko kaka ya l'État po eza vraiment dossier moko à suivre yango. Tobetika Mbunda. Soko yebi vraiment kozala leader ya solo na environnement, na économie, na politique, to pe na religion. Yeba ke Mbunda école fongoli civil ba poste de manière que ole kalibosa caméra ole tali sa vision na po mokili et comprendre nini oza kokana malo pour na Congo. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya Ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero bazana makanisi kimutema mabete. Batu mususu kala kimutema mabe ya longwanga na yawana. Me bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Moba mbuye jeunesse oma 20 000 30 000 ke votenga jeunesse asu na tawana ta ozwa polo na lati ozwa mona na poste. Très bien. Non, toza na ba centre ya biso moko et puis tozo tala pe par rapport ya milieu toza. Je te moni peut-être ba ndeko wana place baza pour se déplacer za musika. Tozo luka peut-être centre ou négocier centre moko boyo baza proche na bango. Merci beaucoup pour la motuna ndeko Alain Dewa. Na kati ya dynamique héritier Maemba pe na kati ya Dina Débat Mobimba.
dans la formation. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo Mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposez ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Na oyo etali crise sécuritaire na partie Est République démocratique du Congo boye bake EAC, CEAC, CIRGLP SADC bakosangana mardi 27 juin na Luanda capitale ya Angola pona koluka solution ya makasi eko permettre que parti wana ezwa kimia. Ndeko ya Congo boye bakelikambo o etali crise na partie Est République démocratique du Congo et sali que sommet quadripartite donc EAC, CEAC, CIRGLP SADC bakutana mardi 27 juin na Luanda capitale ya Angola pour discuter kaka na likambo o etali sécurité la partie Est République démocratique du Congo. Oui, chef d'État africain basengeli kozala kuna eza bongo ya République démocratique du Congo, Gabon, Afrique du Sud, Kenya pe Burundi. Déjà mokolo ya lundi plus de 4 heures du temps, ba ministre et ba pays membres ya organisation régionale pe sous-régionale bazalaki na ba discussion pe ya ko harmoniser pe ya ko adopter test ya communiqué final oyo ekosilisa sommet wana. Selon ba information oyo biso magazine Bonda Ekolo tozui boye ba ke délégation congolaise oyo kozana Luanda eza bongo composé na vice-premier ministre des affaires étrangères mwana mboka Christophe Lutundula na vice-ministre de la défense mwana mboka Jean-Pierre Bemba pena ministre intégration régionale de Kombusa Nyamwisi. Kaka na masolango ekobeta na wiklo boye bake au représentant chef de l'État pe akozala wana de manière que babeta masolo kitoko pona koluka solution oyo Est République démocratique du Congo et comme lokola théâtre comme mabato biso Bonda Ekolo to souhaiter ka bonne chance ba conception mboka de manière que masolo oyo esimba kitoko yango to betika Bonda. Eve Bazaïba azongeli pona ba résultat ya présidentielle 2018 pe alobi ke tout oyo MLC baza ko soutenir candidature ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwana Congo boye bake la ministre d'État en charge ya environnement Mwana Mboka F Bazaïba azongeli ba résultat présidentiel oyo ezalaki contesté na 2018 na époque wana MLC ba soutenaki Martin Fayulu oyo tilelo alilaka kaka ba victoire na ye. F Bazaïba alobi boye après ba élection bango nyonso bazalaki choqué lokola lamuka babundaki bazalaki convaincu que bazaki victoire. Mais le cola et Salemaki autrement, résultat de l'élection, Ezalaki Ndenge Moussousou, président Tshisekedi, Azalaki déclaré gagnant paix, gouvernement et Salamaki qui toque avec impact dans l'idéologie. F Bazaïba Oyo, Azaki Kolobake, cadeau empoisonné Oyo, Félix Tshilombo Tshisekedi, Azu et Père Joseph Kabila. Depuis hier, la partie politique la bango ya MLC, Bakota na Union Sacrée, famille présidentielle Félix Tshisekedi, a comme parmi la première tête du gouvernement Sama Lukonde. Abakisike, et ça par patriotisme, Jean-Pierre Bemba Gombo à Kota Union Sacrée. A Kokaki jamais, Kotika Mutu Oyo, Azala Esprit Lokola Eye, Azangi Sakota Maboko na Pat, Pona Koluka, Kobongisa Congo et comme Kitoko. Tellement que Jean-Pierre Bemba Gombo Azala empêché pendant 10 ans, donc à Koki Kokanga Maboko te. Alors, Belibé urgence, ya kosilisa makelele entre FCCP cash. Donc bamona kima seki ekotaki na pouvoir yango bazwa kima solo na maboko ponyoso ekoma kitoko. Na oyo etali présidentielle ya décembre 2023 boye bake MSG Bemba tout oyo baza si ma candidature à Félix Tshisekedi po a gagné ba élection kitoko de manière que ba kumbela encore 5 ans de plus. Biso Bonda Ekolo te seyiga kanyo surtout et que le kitoko po congolais à ce pays-là. Yeba ke ba aventurier ba comme mingi na problème etali reportage mais yeba ke Bonda Ekolo et ça les bino sport mo kitoko de manière que ba reportage la bino et ça les makala ba professionnalisme pe bo zongolo ba qualité mo ya kitoko ton da sport publicitaire oyo. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba.
mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. La fondation mingi na Kinshasa ezo vivre za lokuta mais fondation Dosi Njitobe baza toujours osa musala kitoko kutu ba assistant kina liwende komoko o kufa kiele kana kindenge ni tolanda image pe commentaire Benjamin Kilunga. Ndeko ya Congo tango toyebisaka bino ke Fondation Mama Dosi Njitobe eza la frontière te bino botsaka tembe botala lelo Mama Dosi Njitobe o azali présidente ya Fondation Dosi Njitobe asalaki déplacement pona kolela moko ya bandeko na ye o azongisaki molimo epai ya nkolo nzambe na kombo ya Doli Okapini. Nyonso esalemaki na hôpital ya bachinois à la commune ya Njili. Mama Dosi Njitobe présente asalaki ba démarche nyonso possible de manière que masolo wana elega kitoko. La cadre de la fondation na ye et surtout que azaka mama moko social apesi corbillard asombi cercueil pe afuti nyonso tout esengelaki de manière que ndeko ya nkondo Doli Okapini ekende kopema na kimia na bisika ya suka. Tala bino moko ebele ya bato o bazalaki awa ekomi na tango babimisi cercueil bandeko baleli pe Mama Dosi Njitobe na tunga ba fleur aeko déposer fleur na ye pona ko kabola mawa elongo na famille wana et surtout que ndeko Doli Okapini azalaki moko oyo atambolaka na ye na ba mikolo ebele awa na se ya moi oyo. Je manque même des mots, Doli. Yo Doli no papa na ngai. Nazala poto benga ki yaya. Quand tu viens, il faut me chercher. Nakosala lisusu kosensibiliser bato. Lokwa tosalaki ya mbala wana elekaki. Mais cette fois ici yaya okozwa. Olobi courage yaya. Olobi na ngai ki ozalaki malade. Nazala ba message nyonso tikeli nga lekila nga. Olobi na nga ke mbala oyo mokolo ngai okoyoka na okufa. Je suis malade mais là nabandi koyoka malamu. Fondation Mama Dosi Njitobe et continue toujours au sein de kitoko et surtout boyebike azali mwasi oyo azali toujours pene ya batu de manière que alingaka kolongola maya miso tope kosunga batu o bazala pasi biso mbonda ekolo tozalaki présent elongo la Fondation Mama Dosi Njitobe pena ye moko la grande dame présidente de la fondation tokaboli mawa elongo la famille wana yango tobetisika mbona pe tosengi ete molimo ya ndeko la biso Doli Okapini epe mana kimia monda ekolo esala bino réflexion ndenge mabala ekoma kokufa pamba à la République démocratique du Congo surtout mingi na ville province ya Kinshasa. Otuni ba divorce parce que côté na mbongo yo yebe ngoteni balata balingi babonga tanga somona akena mbali kake loko zate pasi na pasi ye mobali yango akosenga o mbali ya president mwasa boyi akelu kwa mtu oyo atika ye libre bako koza mkumba te pasi zoleka komie bele eza bongo ndenge do sala meme ba divorce do sala mebele pona nini mibali bazo sala te mbongo ezate mwasi pe alingaka piaka te po aza fleur na tongo asukoli l'air piake koya makasi
mwasi akimi mobali pe alingi pe place akokende kolinga place mwasi wana oyo eza bien sikoyo badivorce wana pasi nde eza mpo na bana mboka oyo pasi eleki basi balingi lisusu mabana te moye bavanda na mibali basalaka te eza parole bon badivorce wana ezoya pamba te batata babota bana wana makanisi na mutu ya malamu bazalaka nango etikala lisusu te ntango liboso bazalaka bazwaka mwa difa azoyeba mwana azali nasala boye mpo na ndako na nga me lelo oyo basala yango lisusu te lelo bakoma kolanda baujana ujana yeka alateli yeka mwa eloko ya mokuse yo moto oza na ndako obebi tobandi na bango na souffrance lelo tokomi na bisengo tokoma bato mabe babalukela biso alors yango wana mpe biso tokoma kozongisa mabe na bango kamwa moto alingi nga dasepeli na ye tovandi akoma obikisa ngai na bana eza foti na biso te bamibali oyo nde bato bawuta na biso banda bomwana nde bango bato balukela biso bavi oyo ya mabe oyo sasa mosusu ezokowuta bapapa bakomi ba incapable okomona le mosusu bovandi na mobali yango mpe mwa bambula ebele abandaki mpe kosala eloko te yo moko mwasi obundani omona na liboso nzambe mpe atie loboko mobali apambolami mobali ntango azopambola makaka ntango amoni mwa mbongo na maboko na ye yo wana oyo nyokwamaki mpo na nini bobikisa libota na bino elongi ekomi yo mabe yo nivo moko na ngai te yo boye na boye nzambe oyo biso tozobondela mpe ntango basi nzambe na biso ape biso matoi tolelaka apangisaka mpinzoli na biso lobilobi mosala yango banda osalaka mwa lolendo ntango ekosila nango ale okomi shomer obandi kobondela nga obandi kolandalanda nga me nga na otie kobosana bilema mabe oyo osalaka ngai te rubrique na biso elongo na biso bastress mpo na nini boye lelo totali eza elema nini nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpo na nini boye mpo na nini boye yango wana nde kitoko papa mpo na nini basi ya mike bakoma rare na Kinshasa oyo eza kaka pasi kolandela baninga influence yango ezobusala ke bato babomana ozokende oluki moninga vimbi peut-être ya ngai eza nango original okolandaka yo koma lokola ngai nzoka papa ya minene bakomi ebele mpo na nini bamisusu baomela vitamine bamisusu minene na bango eza ya kimia papa nde ozomona minene okokama na yo yango te mosusu abakisa mwa mbuma na ye mosusu mpe moke alingi atikala kaka na tai na ye wana bon à part ça eloko mosusu na oloba te na konte ya basi to bakoma omela bavitamine eleki mingi bazomona soki avandi mokie aomona ka ça ne va pas kavimba mobali abenge yaka tia litoi bamonika na karikati ya lelo JCJ Mbakoko Siri apesaka baconseil kitoko écrit mateta ensemble la JCJ Mbabola biso élément nini boproposele biso na Kinshasa kaka ndenge Luambo Makiadi ayembaka bomanga ina bomayo to bomana yango nde ekoma slogan to pe ekoma mécanisme oyo bakinwa bakoma kobika yango na ndenge elingi koloba ke mutu na kwele ye alelaka pe amasaka prix ya biloko selon ndenge alamukeli na tongo yango JCJ Mbakoko Siri na lisolo lelo avec honorable balobi nini bolanda bino moko masolango honorable kaka na kotambola na ye akei na maison ba vivre frais po aluka asomba ata Thompson aliame akamwe po amoni biloko ezali cher makasi yokani mama moteki azongiseli ye ozotuna nga koma eza cher ah oui transport ezoboma biso ebele oyebi yango kuna pe na ngamba ba transport moto na moto kaka na système kaka bomanga to bomayo to bomana yoka pe ndenge nini kuna balobi pasi moyete nzela mabe en plus batracasserie ezoboma biso fort mais le petit pe kuna na mopanzi na ye akamwe yango mbangu aye pa honorable atu honorable tata na likabango nini eza koleka mais viens comment moto nyonso il faut aller là viens tiri pe na mopanzi na ye lokola amesala ye kopesa ba conseil po asika ba mutu observation koluka koyeba ndenge nini mboka etambwisa bapase ke azali sage ya mboka yoka viens tiri petit mboka oyo ezalaka kaka na système ya bomanga na bomayo to bomana est-ce que yo yebi yango te ya kokamwa c'est comme si ba ministère ba secteur wana ezalaka te secteur ya transport to pe secteur ya économie c'est comme si ekufa nango kala yango mutu surtout akoma explique kaka ye abomayo na kwa na ye yobe bomayo na bopanzi na yo ekomi kaka bomanga na bomayo to bomana boye epesi pasi yango tobetika mbonda merci
la confiance et la fidélité au beau Sakabiso parce que Bonda École est charge de communication avant la vie professeur Kinshasa en particulier la République démocratique du Congo en général mais bon continuer à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de Bonda École officielle. Merci.